Salut la famille, bonjour à tous, Mbote Bandeko Bolandara Biso, bonjour à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Mbote esika no sobozali, en tout cas Mbote na binonio sokande toloba so les ambalano di bosso okuta na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, liker, o partager. Ba partage na bino yango to lingarango, donc partagez biso partout esika nyo sozali, en tout cas finaka ke esika ba komi partage ou partager biso na Facebook, ou partager na WhatsApp, ou partager partout o yango eko memayo. Alors bandeko nanga lelo to ekolobela na likambo oyo to lobela na likambo ya papa na biso Koffi Olomide. Balobi affaire Goma Koffi atumbi mboka. Est-ce que ba propos ya Koffi eza mabe to eza malamu? Est-ce que makambo Koffi Olomide alobi eza mabe ebebisi mboka to makambo Koffi Olomide alobi eza malamu? Est-ce que Koffi afingi mutu na ba propos na ye? Est-ce que Koffi afingi ba konzi na ba propos na ye? To alobi na ka likambo o ezali normal mais andeka peuple congolais ka ndenge bazalaka na bango mutu na mutu abaloli yango na bandenge na ye. Alors bandeko nanga na hotela bino audio ya Koffi to yoka Koffi Olomide ezalaki nini e bandaki ndenge nini po Koffi Olomide akoma tina niveau ya koloba bongo. Mais po nanga Irsil Botelwa TV na moni penza mabete oyo Koffi Olomide alobi. Pona mambo etali Goma to mona bandeko tu ba oya koloba e a pays na biso e loko peuple congolais oyeba te lelo bokomi soki mutu aye alobeli likamba Goma boye bino pe bolobi bopanzi na bandenge na bino bolobi o esengeli boloba na bandenge na bino mais loko monga na okamwa to loko mona ke bobosana biso nyonso to ba congolais donc peuple congolais nyonso na affaire oyo ana droit ya kotia liloba. Peuple congolais nyonso na affaire o ana droit ya otia liloba, ana droit ya oloba. Peuple congolais nyonso. Lelo to mona mambo eleki na Goma e déranger bato ebele, mais to mona bakonzi mboka baza na bango l'aise, bavaya na bandaku na bango baza l'aise. Dernièrement noto ebisa bino ba soda ebele ba kufi kuna ba soda ebele ba kufi bato ebele ba vi na bango lelo ebebi eza na bato musu ba kufi aza likonzi ya famille mais akende ko bundela mboka eza musana ya ponaki ake ko bundela mboka vi na ye keka bwa kufi atiki pe mboka ngo Kongo. Combien basoda combien o bakufa na mamba Goma kapo bakebi tumba na Goma bakufa combien de basoda bakufa mais total a ba salaire a basoda total a to vérifier soda azora combien soda azoke ko bundela mboka soda azokufa na bitumba kwa kende ko bundela mboka mais total a pe salaire na bango to lobela salaire na bango te poani bazwaka combien bazwaka combien to ya ko lobela ba salaire a basoda te mais to ya ko lobela ka omoni politique kenda kibwe zonga kibwe makambango basala kibwe onanga kenda ki azongisa kibwe mais total a basoda na biso o ba souffra po na mboka combien o bango ba bénéficiaire bazwaka combien ba salaire ba 60 ba $100. Mais lelo Koffi Olomide a soulevé point moko pese important to komaka to sambela nzamba osunga mamba Kongo to komaka to sambela nzamba osunga to sambela nzamba osunga banda to banda otama bolongo na se to banda osambela banda kala ti lelo mamba Kongo to suto to zaka na bitumba na Goma mope to simba to telema to bunda pone ekolo moto telema to bunda pone ko ba pasteur ebele ba pasteur a Congo ba pasteur ebele ba sala ya malongani pona mboka ba pasteur ebele bazana pona bentere na bango pona bentere na bango bino mo bo ucho yoka lancement ya mambo offrande ay ucho leka bo moni nini eleki
Donc pour vous dire que ba pasteur belé baza pona ba intérêt na bango, baza pona ba intérêt na bango personnel, baza pona ba intérêt na bango na bana na bango, baza ona te pona mamba mboka, to sambela pona mboka mais to telema pe pona ekolo, to soutenir FARDC, to telema c'est ça ji bo telema bo bunda pona mboka Congo. Pona mboka Congo. Mais lelo boye ko condamner Koffi Olomide, boye ko commenter ko lobela Koffi Olomide po lobi kete to sambela pe mingi, esengeli pe to simba to telema to simba minduki to bunda, d'autre part Koffi akoza na raison. Et lobi te ke to abandonner ko sambela, to abandonner to tika ko sambela pona mboka, to ko tika ko sambela pona mboka te, to continuer ko sambela pona mboka, mais to zelaka te comme to sambela to kangi maboko pona mboka Congo. Mboka na biso esenga to sambela koto pe to bunda pone kolo. Koto pe to bunda pone kolo. Koto pe to bunda pone kolo. Me bato ebele ba oye beloko wana te. Tozaka ka aloekaki, asalaki boye, alobaki bino ba comprendre te ke bata gouvernement na ba olia ba mbongo, ba gagner ba mbongo ebele, ba gagner ba salaire ebele, mais peuple nde souffrir. Peuple nde nyoka mana mambo, mais bango ba bénéficier, bango ba gagner na ba salaire na bango ezaka ndenge zalaka. Ba salaire na bango ezaka ndenge zalaka. En tout cas na otela bino audio ya Koffi Olomide to yo kango nanu et osala bien. Ba salaire na bango ezaka ndenge zalaka changer te. Mais lolo to monya ba yako belela awa, ba offrande ba église nyonso, il faut ekende. Bo franda ba église nyonso, il faut ekende pona makambo a Goma, ba offranda ba église ekende za problème te, mais ba salaire ba député. Bo kati bango te po ani fe bo kata bango pe salaire ekende pona mamba mboka. Après tout to lobela mamba pays ou eza RDC. Ba député belé ba olia mbongo musala ba salaire ya malonga te na parlement wana. Mais ba olia mbongo a Congo, ba olia mbongo. Ba te belé ba olia mbongo. Ba mafia combien o esalema na mboka wana batu ba olia mbonga gouvernement o mona mutu mwa place moka ya kotongeza muke mutu atie échelon batu ba olia ba mive mbonga Congo batu ba olia ngo bazali mais batu ebele ba onyo koma pona mbongo wana ba olia ba miette ba olia mbongo mukie be église wa minene to mona bo ebi mambe bomba mana be église wana be église a minene na Congo wana bo ebi mambe bomba ma. Tala histoire à Congo et ça la nga passe tona banda oloba likamba Congo et ça la nga passe histoire à Congo et ça la passe histoire à Congo batu musu ba nyoka mapona mboka me mbongo eke na batu mususu batu musu ba nyoka makasi pona mboka me mbongo eke na batu mususu peuple congolais onyoka na mboka ni moko peuple congolais onyoka na mboka ni moko na mboka ni moko. Denile sabima déjà après aloba likamba politique aloba atanga ba pasteur bazara na kati ya masolo ngo denile satanga ba komba ba pasteur abanga te atanga ba komba ba pasteur belé bazara na kati ya masolo ngo ba pasteur baliaka mbongo a l'état denile satanga ba kombo na bango abanga kata bimisa ngo na munoko na ye atanga ba kombo na bango. Koffi alobi mabete lelo boyo finga Koffi ndoki boyo benge ndoki ndeni oloba biso to chiko sambela pona mboka alobi te ka to chiko sambela pona mboka mais ba propos na ezake to sambeli mingi pona Congo to telema to bunda peuple congolais nyonso si la biso ka to sambela to gêner to bondela comme yemo président lobaki ke mamba Congo esenga comme osenga to sala ba jeune to bondela biso to bando bondela ka bango ba gagnaka bango ba oliaka bango ba bazo se retrouver biso to zala wana ka to sambela to kanga miso to sambela pona Congo to kanga miso to sambela pona bwe mais bango bazo se retrouver bango bazo liaka bango bazo sambela te tant biso to bondela pona mboka bango ba sambela te bango ba osambela te baza lez na bandako na baona baba na bango baza lez na bandako na baona bana bango ba olia bien ba vivre bien bana bango ba voyager bana bango ba ke ba pays balingi peuple onyokwama nga penza na moni mabe ya Koffi Olomide te na moni penza mabe na ite bandeko na nga na tela bino video boyoka
tolanda na video ya Kofi ensemble na bino boyebisanga bokomelanga ta na commentaire muto amoni ke te Kofi asali mabe Kofi alobi mabe bokomelanga ta na commentaire po nga moko nde na bwe namoni mabe ya Kofi te namoni pena mabe ya Kofi te namoni te pena ke asali mabe o alobi namoni mabe ya Kofi te aza mutu alobi o ya moni alobi o ya moni ke te mboka na biso esenga subo te esenga to memelango boye to muna banda to banda ndetinga banda na miyeba na mutu bitumbezala aka na Goma bitumbezala aka na Goma banda to bando ya kaka Goma mebo kata likambo ango teka toliko teka lobi mabebo komelanga na ba commentaire po tolandi ba mambo ebele tolandi bato ebele ba bengi tolandi bato ebele ba fingi tolandi bato ebele ba lobi par rapport ya réaction ya Kofi Olomide. Alors on dit que la bino tolanda Kofi Olomide s'il vous plaît sur les ambala no liboso koti na chaîne na biso nderonanga a tozara na biso tofinga raté a to sala ba analyse ya bana nzambe donc a tozala ni pour ni contre to sala vraiment ba analyse na biso ya bana nzambe donc on s'abonner ceux qui zamba no liboso on s'abonner en tout cas tant on s'abonner kende na cloche à notification activer cloche à notification pour mbala sima soki to tie ba analyse na biso e komelo esika nyoso ukozala yango to lobara tango s'abonner kobosa na te activer le biso cloche ya notification et puis tango activer cloche à notification ndeko maman ndeko papa aimer vidéo donc aimer les biso vidéo partager les biso eza na bouton moko eza no muna ka ba komi partager donc soko fini wana aimer mao directement na Facebook aimer mao directement na WhatsApp et aimer mao directement na Messenger et comme mao partout esika oyo moni oko partager vidéo oyo tolobe no likamba mboka dernièrement to mona ba vidéo moko circula ba mama ba telemi ba mama ba lobby na ba vidéo ngo na sala ki analyse nango na otiela bino ngo peut-être mikolezo ya bana basi basiliki mboka Kongo na bakoko basiliki batu nyonso bazo silika po eleki peuple congolais ko bandu nyoka mabwete na mboka ne moko batu bakoma po bazala lezi fo bakende mboka libanda na mboka na biso moko zo simba te me mabele na biso eza na bozue ebele mabele na biso wana ya Congo eza na bozue ebele o batu mususu bazo bénéficier nango mais biso moko bana mboka po o se retrouver na vie faut kende libanda ba place ba bureau ekoma ya bango na bana bango pona osana ba bureau eza ba place bango na bana bango combien de personnes o basisa musala bavanda na basala raté bakota ba documents partout mais bavandela ba dossier na bango pourquoi ekoma ka makambo ya bango na bana na bango et comme makambu ya bango na bana bango ba politiciens na ba osama mbebele ya mabe mais oye bango te bozaka ka batu boye ba oboma batu ba osalbe mais soko landeli bien bango moko bakonzi bango moko bana salité belé tondi kati na bango salité belé za na pa na bango mboka ngo ebonga ndeni. Mais so mutu moka ya alobi mwa likambo mo na réseaux sociaux likambo wana ka muta koloba yango nde boko ya alobi mabe yang peuple congolais to bima na distraction peuple congolais toza distrait makasi peuple congolais la muka pona mboka na yo bima na baje ya buzoba bima na makamba buzoba lelo ba jeune ba komi po se retrouver fa beta winner lelo ba jeune ebele batanga ba classe na bango normalement batanga ba classe normal mayele na mutu etonda mais pour se retrouver na vie fois beta winner soit beti winner a gagné moi quelque chose wana ya monique asali wana ya monique azumbongo non peuple congolais to la muka en tout cas na tela bino vidéo ya Kofi Olomide na tela bino siko to landa bolanda musu ngande na comprendre mabe tolanda aimez vidéo s'il vous plaît la famille aimez les biso vidéo nzamba opambola yo ya soko aimez vidéo nzamba opambola ndeko na elongola nango eloko te ka ndengo zotala kabela ndeko no moi j'aime wana kabela ndeko no moi j'aime wana fina pena wana place olingo fina donc kabela ndeko no j'aime wana e uzamalam tolanda Kofi Olomide nzamba za wana pona batu nyoso tu azaka wana te pona batu batebo ça ne suffit pas il faut tout y apena boy. Je ne sais pas ce qui nous manque. Donc, il faut continuer aux allois petit, il y a pas Rwandais. Donc, aux allois petit, il y a pas Rwandais. Je vois le battement beauté, ça dit, Kagame a comme la prêtre na biso.
moi en tant que Congolais, mon témananga, c'est-à-dire, ils ont tangamakila. Ba geste na ba geste, tous na batmoko à l'air na RTNC, oh prions pour le Congo. Non, nous avons pour na batnyos. Coopérer c'est bien, mais agir c'est mieux. Il s'agit quand même de notre nation, de notre patrie. Donc voilà quoi. Donc donc j'imagine président Rwanda chaque soir tant azonga nanda kulaye. Moi c'est na télé bilogo. J'imagine ma solo à Betaka à Sekaka. À Sekaka. Donc on va pote na ba benga naka. J'ai mal. J'allais dire au cœur, mais j'ai mal au Congo. Parce que mon cœur, c'est le Congo. Donc, tout à boité, ça ne sert à rien. Les gestes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Oyoki Kofi Olomide. Alors, on a évité, il y a ma bénine au Kofi Alobi, il y a ma bénine au abimisi na munoko na ye. Affaire à Congo, batebele ba na passe na mitema. Bandeko nanga likamba Congo esa batu passe na mitema. Kagama ngoka ye wana mobundisi biso. Kagama ngoka ye wana to bundaka na ye bandakala. Me omona kaka Kagama ngo bangona subake kanga ba photo na ba president. Omona kaka Kagama ngo yangona to lobake boza biyo so boyebani. Momona kaka Kagama ngo kangi photo, mwasa Kagama ngo bakangi photo na mama Denise, koto omona president bakangi ba photo na ba Kagama ngo, koto omona bazo seka bazo lia bazo seka me biso peuple tozo nyokwama. Biso peuple tozo nyokwama. Muto azo bundisa biso, asa muto toko sekisa nyonso te. Muto azo bundisa biso. Abundisa biso mingi. Likamba Kagame bandi lelo te na Congo, likamba Rwanda na Congo bandi lelo te. Batata biso bakufa batika likambo yo. Likambo e bandi lelo te. Alors peuple congolais to telema pona mboka. Bolongo na ba distraction buzoba to mona so to comme na pembe na vote ba oya ba ko flatter bino moi 2000 francs moi 3000 francs wana boye président oyo bo beti maboko mais ba o flatter peuple congolais tande ba flattara biso ba oya wana ba flatter na mwa mbongo mukie ba pesi mwa mbongo mukie wana ale bo voter bango mais tango bo voter bango ka bato tozo voter bango ne pe ba onyokola mboka bango ne pe ba onyokola biso. Bangonde pe baonyoko la biso. Alors, eza kitoko te et pe sa biso pasi. Et pe sa pasi to senga na peuple congolais tozwa penza conscience. Peuple congolais la muka. Peuple congolais la muka. Mboka eza ya ngana yo, mboka eza ka ya fati ye mukote. Mboka eza ya basodo ba bunda kuna bango mukote. Mboka eza ya ngana yo basodo tomoni na Afrique du Sud basodo na ba bakendaki kuna bakufi mais faut voir façon ba yambi bibemba basodo na bango na aéroport na bango mais biso ba bakufa kuna bazapi basodo bake bunda pona mboka basodo babundi pona mboka comme pays na biso eza na organisation te basodo na bazapi bakunzi bango ka bongo sa ba famille na bango bayeba to bazongi na bango na Kisasa to bazongi na bango bayamba bango na honneur basud africain bayambi basoda na bango na honneur nyonso bato baza na bango lisu na bango moite me bayambi bango na honneur bayambi bibembe na bango na honneur na aéroport na bango bayambi bango na honneur bakunzi bango na honneur bongo nde ezalaka muta ucho bundela mboka omona pe na baboye pe na bafamille na bango bapesi pe mwa monta moko malamu akufi pa kende ko bundela mboka nini mboka RDC mais biso moko basodo babundi pona mboka na biso moko bakufi pona obunda pona mboka eza pasi bandeko tofongola misu pona mamba mboka Congo. Soki to fongola misu te pona mama mboka Congo to bandolela kaka. Alors to fongola misu eza malamu. Merci na babone tout obolinga Irsil Botelwa TV en tout cas. Soko moni Kofi Olomide lobi mabe, peut-être ngande na comprendre mabe. Peut-être ngande na sali mabe. En tout cas komela biso na commentaire. Na sepela rapenda so to sali analyse bwe mutamtaya na commentaire asala analyse na ye. Alors o nga na sali eza analyse na nga do inutile ya va na commentaire pour no finga nga na sali analyse na ndenge na nga. Do so moni ke eza na lobi mabe comment na commentaire sala pe analyse na yo na ndenge na yo. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur na Facebook. Partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, Nzambalola akopambola bino. Alors tant vous s'abonner, activez cloche de notification pour que mbala sima
so tokotisi ba analyse na biso omona yango esika nyonso okozala yango tolobaka toujours activer la cloche des notifications pour ne pas rater nyonso oyo koleka awa na Ursile Botelwa TV. Vraiment ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki tata Nzambe a zongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.